Ma mission TV, le miroir du monde. Alors mettre les gens à Sali, à la semaine de Banyama. Hier me rencontre tous, parce que on a la Mouka, la FCC, parce que nous sommes touche. Gabi la Kalaté au CP là. Donc c'est appelle ça Kalaté. As autorité morale ya ba oyo bango. Autorité morale à Miyibi. Autorité morale à Moyibi. Tambo moi mabunda Miyibi. Il dépêche à respecter ba accord na yi. Oui, ça besoin que to signer accord, to gérer ensemble. Boya. Mais comment ça nous tous ensemble nous venir quoi ça mon abisso. Parce que dosi 289 voix contre Kaboun. Bango bana pouvoir to moni bakanga kisenya nan. Ari machin beni. Katundamba pouvoir to signer na bolingo. Ba perdre dans quelques jours ça local. Biso to ata bino bosali coalition biso aussi là bango. To la sabilo que biso risque ata la cabine ku président to banga été. Et bon le lazare de l'autre sénateur mais l'autre à la ministre te bana ka to bande côté. Biso le FCC to bande côté to comment la coalition institutionnelle ça veut dire quoi? Bref, on a coalition les gens comme bien FCC cash. Bino no bomala ngo bomba biso to biso za ku sur coup. To annonce ba que ba ko nanger. To zo promettre bino que ba ko nanger. Mais le lobby qui est non maître nageur Toujours promettre bino que ba ko nager. Ma mission TV, le miroir du monde. Dans le souci de répondre favorablement à l'appel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et le gouvernement congolais afin de soulager tant soit peu la population congolaise en ce temps de la pandémie de Covid-19, l'honorable Alita Chamala a procédé à la remise des dons et des produits de première nécessité au centre Lindongué dans la commune de Limete. Toujours présent, mais représenté par Maître Frédéric Kwamba auprès du cardinal Fridolin Ambongo, l'honorable Alita Chamala a dans sa jupe vestiaire 3 conteneurs dont 50 cartons de mayonnaise, 100 cartons d'huile végétale, 200 cartons de tomates, 500 sacs de semoule, 500 sacs de sel de cuisine, 500 sacs de riz, 1000 cartons de savon Lecoq, 1000 paquets de jus, 1000 paquets d'eau de 75 centilitres et 1500 masques médicalisés, plus une enveloppe fermée. C'est pas un endroit de chrétiens catholiques, mais nous avons voulu utiliser le canal approprié. C'est-à-dire, nous nous sommes dit en déposant ces effets entre les mains du cardinal, il saura les orienter aux nécessités. C'est-à-dire, là, on voit l'être humain, le cadre est humanitaire, que c'était ça. Alors, il nous a reçus, vous nous avez vus avec lui, je lui ai transmis le message de l'honorable Alita Chamala, qui a voulu premièrement le remercier et lui faire voir que depuis le 18 mars, après avoir reçu l'appel du chef de l'État, à la solidarité nationale, il s'était dit que ces messages n'allaient pas passer parce qu'il fait partie de personnalités ou de compatriotes qui ne sont plus à présenter parce que ça fait plus de 50 ans que son nom est cité tous les jours dans le mécénat. Mais il ne se limite pas dans ça. Il est père de famille, congolais comme je venais de le dire, alors cette bataille étant une bataille de tout le monde et de solidarité, il s'est dit qu'il pouvait aussi mettre la main à la pâte et agir. Vous avez entendu par rapport à sa demande, il a voulu également que le cardinal puisse le bénir, prier pour lui et sa famille et pour ses affaires. Et pour que ça ne s'arrête pas aujourd'hui ou à ce qu'il vient de faire, mais pour que à chaque fois où cette bénédiction produira. Ma mission TV, le miroir du monde. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Jean-Marc Kaboun, Balamon information, nous gloire Bosobe autre Madi Bosobal. Naël Sousuna Makamo, Jean-Marc Kaboun déjà tombé. Toza Awawa, population, Bazo Tumbuka, Bazo Bate Mambouezanini. Mais toi aussi, Mano Sije Wanate, en attendant tout bétano Sije Moura Moukousse, Tozana Moutumora Zana Kanda Wawa, je crois que Bino Boudi. Bonjour, papa. Ouais, bonjour, Ndegonangai. Likamni Tozo Mona d'abord. Problème est entre Bino, relation na Bino na FCC avant tout qu'il n'y ait relation na Bino na FCC na minute eza ndege. Ya comment préciser?
On comprend? Yo sommes la coalition dans combo. Sommes la personne comme FCD cache pas la coalition et la réalité constitutionnelle. Gouvernement bimi la majorité parlementaire, bango baza, biso la majorité parlementaire était, tu auras la présidence, tu sangana, mais biso la pas de sangana té. Donc tu sangana pour la réalité il y a constitution. On comprend? Donc le roi a construit Sangisa Bisso. Construit le président pouvoir après une année au dessous du Parlement. Construit le président pouvoir, il a constaté dysfonctionnement institutionnel. Donc, si tu as un bon tu as déroté, tu as déroté pour moi, dans mon centre, ça va rater. Mais si on a n'engagé si on a commis, liboso ezala qui peut-être ya bomba, mais si on a commis ben là vis-à-vis, il y a coup sur coup. Bino position na minute. Bino na bomba na bomba, biso to biso za coup sur coup. To annonce ba que ba ko nanger. To zo promettre bino que ba ko nanger. Mais ba lobby que non maître nageur to zo promettre bino que ba ko nager. Maître nageur asali un vrai combattant au sala. On va leur mettre nageur asali, ala se ba que ba niama. Yé mo contre tous. Basangana la muka na FCC basimisi bango touche pour nani idéologie bango yakinin so mettre na njaka na logique était na démissionner pour honorer image ya IDPS bango ba mettre sur prison te biso to morala baki to voter contre yo moko milongo le avant on comprend to ke to simisi bango touche to yasi bango ke bona coalition mais aussi maman na touche on comprend Kabila kalate bo sepela to sepela c'est kalate as autorité morale ya ba oyo bango autorité morale la mibi autorité morale ya moyibi tambwe moi mabunda miyibi Congo pesi au raison tango émission to sala ko loba ke no ezana bato musunde ba bata na yebisa ki yango na abeki nini biso to senga lo musute bato abio ide pesi ko maka kolela lela tuna batu so ko senga bato ba respecter mibeko yango kolela biso to ba démocrate bunda raté to bo maraté biso za ra to déclarer la mission batu to meno na justice moi ba démarche biso yango wana bango bagenda ka baluki kaboli kanyaka biso la kabola kanyaka te kanyaka na fozo bakisa bana mboka loso matate secret matate mission biso yango wana tant bana misusu bato misusu bazolela ke no te ndenge bazolela te baolo ba ke no coalition wana eza ya kopanzana mais sur base juridique boye eza ya kopanzana te eza na nkuna ni biso tozolo ba na base juridique te wana et de ba bango za coalition gouvernementale eza coalition politique te biso na bango to sangana ka poto gérer Congo na gouvernement point barre. Jamais retirer la réunion à ça la FCC cache tout sur la maçon politique. Jamais. Tu vois ça on a mis ibité pour animer surtout idéologie séquedisme. On se comprend. Et tiens la format biso que ba moyi batira ra moyi be ba tout à pili sur le site raté. Mais vous banga te ne ba promettre que non côté na bango so bo simbi ba déstabiliser pays. Soki bo kaboli. Mutu na lobby soki to simbi côté na bango le roi biso mto konja mboka bango ba la côté te. Ah donc bango so ba na kati na bino. Le roi biso mto konja mboka bango ba la côté te. Bah on m'a dit toi boy. Et ta démocrate, tu dois respecter la ligne na biso. Yango to boy ko kena bandenga mo boy po biso dem to na pouvoir. Bango ba na pouvoir to mani oh bakanga kisenya na ari machin beni. Katundamba pouvoir ko to sika na bolingo ba perdre dans quelques jours, ça calme. Na mécanisme nini? Oh papa, constitution oh bango basala. Oh Kabila ba masale basala. Ba ta pouvoir nyonso la chef de l'état. On comprend? To sala biso ke na gauche droite to sala te biso ba combattant to bomaka mutu te to manifester mécontentement na biso na balabala ba démocrate biso manifester bongo to ye to si ba kaliko to boyi o mona biso to ye ale betel sasi boma te biso na bongo ti alors on est na mokonza mboka par rapport à alliance mokonza mboka coalition gouvernementale bo sala o 5e fois ba humilier IDPS na bo ba IDPS eza parlouté IDPS eza état d'esprit biso to ata bino bo sala coalition biso to sila na bango. La sabilo que biso risque ta la Kabila ku da président banga été et bon le lazaro de l'autre sénateur mais c'est le pouvoir on m'a dit boy parlement on a eza déjà na nukutu parlement moko boy frauduleuse on comprend donc ba lo ba sala te soki ba policier ba ye so ba combattant to bunda ba na mungo bongo policier so banga bango to bunda na mungo ba policier to banga to zala rappeler na nyonso mais to rappeler te to rappeler biso lich na biso za ya ba valeur mais so demoni batibo ba yana ba anti valeur to rememela bango logique pe anti valeur pour ba comprendre que na ngambo wana ya bato ba aventure te en tout cas bana Congo bana poto je crois que notre zo keni malem vers nini na biso ndeko mususu aza na posa lo ba meto une émission na papa parce que papa sikoyo coalition oyo na ndenge bino bo senga e panzana soke panzani banani ba rozala ba perdant banani ba rozala ba gagnant papa pouvoir au peuple appelle ça rappelle ça la coalition te pouvoir la paix ça la mutu moko ya Félix Tshisekedi comme président de la République
muto avotamaki na mboka mobimba oyo c'est tika ezaki kamba lisolo abuo pia on comprend pe pa baki boye tolembi moyibi tolembi kokufa tolembi kobeka ba Paris foot tozwa sauveur Josué parce que Moïse esa daye Josué raconte biso na mboka elaka siko tant tozwi Josué mayam ezaka nini Josué atala habité biso na mboka na koboma te to ya malembe boya to sangana bato ba buleke banga bezo je kizengi Fati pe calmement voyant amemeli biso na angle mususu to sibisi bango touche on comprend to sibisi bango touche to la monde na teke biso na la bonne foi il dépêche à respecter ba accord na yi oui biso biso to signer accord to gérer ensemble boya mais comment biso na bino to ensemble bino boni ko sa muna biso parce que to suis 289 voix contre Kabound biso to bike na assemblée wana la muka za minorité mention ezaki ya muto lamuka siko ba voix le utu wapi parce que IDPS na parlement lobby après mobile to bimaki allez-y comprendre la sabino ka ki biso ba combattant omoni combattant c'est la mingi ba micro te biso c'est la ngaza arobase mukuna le combattant de la rue na sala barso na balabala ngalo ba micro te na te ba besoin important te événement est important pour ngai sikoyo le lobano ya suka na Jean-Marc Kabound Orlando peut-être na minute. Bon, il de la République, maître Nanger, honneur à vous. Vous avez fait la preuve de maturité que vous avez vraiment moi j'espère aux secrétaire général à Souka Onga Antika. On l'a accepté que on dit qu'on sacrifie vie, qu'on sacrifie carrière là on a le pouvoir à IDPS. Bah qui n'a pas simba fatu, yon dit qu'on tient et le roi to tcha nini auto et ça la mikolo drapeau Congo mama bimi ba anima protéger ba na ba flèche zone Congo. On l'a accepté que protéger pouvoir na biso yo koya. Mais combattant nyonso en général à ça reconnaissant. Quand on tient serait de bengo héros vivant, to comprendre to comprendre que non Etienne Azara ba avance, il y a raisonnement ba 10 ans 20 ans avant biso. A bengo héros vivant, lelo 10e année, tu comprends que Kabound a ben héros vivant. Bon, merci. Parti Zéayo, pouvoir réserver biso vice-président de l'Oroté. Vice-président, Kabound a remplacé Lukamba. Kabound a remplacé Lukamba. Kabound a remplacé. Est-ce que poste wana pe pona Kabound banda pe osepeli sabino? Na Singaboy, ennemi à poste numéro 1. Poste wana est vice-président. Na ennemi numéro 1. Comment c'est possible? Président a parti, azala adjoint, ya momi mo boye, oyo muta commandant secrétaire général ya parti mo boye. On se comprend. Mutakomana na momi wana agradi mo na Kabuya. On comprend. Kabound. Zosko analyse wana e ba no bala na te. C'est lo yo Kabound ko zala na ba kwa na ba mwadi wana na ba place sur les photos zala. On va la place wana. Comment est-ce que Kabound il fallait zala ba côté nini? C'est lo yo. Kabound a mutu mo mani Kabound na ba constitution, ba vice-président au président Sénat. Bon. Et après Kabound a pesé na ba so ba yebi. Balela biso que non Kabound asosa mutu pesa tout dans la wana mo Tshisekedi azana niveau moko ya kosangana te on comprend to lakisa ba tuka na tamukie aleki na teva de à faire preuve na monde que tambe mo mazakana juriste ate ara mécanicien par le bibilo ba RAI a pesi preuve to monyo biso Kabound atangisi papo papa na bujumu ko sa mécanique na kin akosa kabla na juriste mais Kabound azonga na nzela. En tout cas, merci beaucoup. Bana poto, bana Congo, je crois qu'il y a une gloire bosobe autrement dit bosobal na sukiawa. Toza na ba temps réel na information. Il y a on te peut na temps réel. To kuta na ba numéro on a bo s'abonner bo comment. Tout le monde en a encore to continuer. Ciao bye. Dans le souci de répondre favorablement à l'appel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, Ma Mission TV, le miroir du monde.